Capage TV. Capage TV. Mais bana les autres bazolo ba bêtise sans frère frère zaina mon côté tala Capage kana yo na yo kakaleri o mo na bani boy na yo kilo koda gorzi e bibi e ye awa na colonne angai mo kiri yo Capage na ngai théâtre zaité soko le lobi to zaité ezamba o ba robina français il très isora na kosa yote komona bana to limito tikela bango musala bayebi eloko te eloko bango bayebi kofingana oya bango théâtre basali ya sika yango wana ya kofingana komona moto lokola mbalo sombo komona moto lokola ngarfar komona moto lokola bape ya sonam lokola balokuli baoyo bakei tokotanga bango nano te me baoyo biso tosili ata baoyo bakei to banaki koloba beli kamoyo to banaki kosibiri kaka yango tozopesa banto mosusu bongo biso moko ya bino 42 ans sima nango soko lelo nazali te boya kotia ngai wana bokomona ngai na kikoso bokomona ngai bato bakopakata mokolo wana na mbula oyo ndenge papa simaro alobaka mokolo ngai na kokende kake kobeta beta oyo yange kozala kake te kozala volka bamama na biso ntango tozala bazalaki na mabala na batata na biso okomona mama soko papa ngangi mama aza elongo be na se papa aza koloba akoti na français akoti na monoko ya mboka mama aza elongo be ezala kaka na se ezali te azobanga papa botosi na moto oyo alatisi yo pete c'est ça bazoswana na mobali azosilika na ye mpo matanga eleki ye memi matanga ya banto ya kamaradi ne moko akufeli moto na kitambo bayebani te olameni mobali na yo te bilamba ya mobali ezali sali te kaleso ya mibali supetima na ye ezali sali te nini osali yango te mais aucun matanga uniforme botinelanga couleur uniforme botinelanga couleur tala ebela ba uniforme na mal Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Capage. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki Monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo sokyo yakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules.
ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contacter Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny sur Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Outko Sukola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola yango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te ovoyage te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etikao kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti nga bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kapash Télévision, merci et bienvenue chez nous. Merci d'avoir venu sur la Ligue Arabiso. Vous êtes belle, vous êtes belle Arabiso. Vous l'avez dit, Nicolo, tout le monde a la mamate, Queen Mother. Kapash Zandengeni, Azana Poto, Azan déplacement, tonne na sebnoté, yé au palais na yé. Donc attaquer, accueillir, ça jusqu'à au béao. Merci d'avoir venu sur la Ligue Arabiso. Na Ligue Arabino mingi ba opa lingi la msupa publicité na bango ba makambo ebele leka na groupe la mama yeyo. En tout cas fungola déjà chant, on a déjà big mama. Yemo Queen Manner, maman Mbale Sombo. Utape Seleng. Maman Ngala. Moto kiambwa. Nini soso nini nangai. Soso tikangai. Ouais. Bonne santé. Oui, nangolo nzambe kaka Kapash. Merci na mokili mobimba bokumisi na nzambe. Oya pesa ka biso pema pona kosolona ba fanatique na biso partout na kati ya monde. Merci les kinanga Kapash na ndenge yo pesa ngai confiance. Nga pe kona pesa yo confiance. Pe Kapash TV mobimba ba pesa ngai confiance. Na pesa be nambote na ba fanatique partout na monde. Nzambe apambola bango esika bango bazali. Boni vie pe ko umela na mokili senga nini ya Fred. Ko ba jeune baso kufa trop. Ko yeba ta méthode te. Méthode yali. Vie ya moto oyo nzambe akeri yo abimisi yo na mokili na libumu ya mama na yo na tata na yo pona ko umela na mokili fozala liboso na koyeba nzambe oyeba nano nzambe oyo akeri yo apesaka yo mpema po olali na tongo olali na butu mobimbo olali lokola moto akufi po ezali liwa
pe olamuka na tongo o se retrouver na souffre wana faut ko kumisa nanu moto wana ko banga nzambe pe ko tosa bakolo oyo yo kuti na mosala wana ko tosa bakolo bazali na kati ya quartier kapasi TV kapasi na ngai ko tosa libota na yo ko tosa tata na yo na mama na yo babimisi yo na mokili nde yo moko komona ko umela na yo na mokili yango wana ko na bilana landa te moninga azui vi na ye sepera beta maboko ko envier vi ya moninga te ko envier ba mituka na ye te ko envier bandako na ye te po oyebi ndenge ya zweri yango te yo bani ko envier o bani ko envier ndenge sango na biso moko yebisaka ngai sango ige ndongisira na pesi yembote sikazali na matete kuna na Saint Alphonse arobaka nanga lobi yambalio soko moni moninga obozalaka na ye oyo bobandaki kovana na ye na ntango ya pasi akomi na mbongo ebele yo bani kotia na motema lokola kokabola yango bino mibale c'est ça soki apesi yo 10 aza na bamilliard mais apesi yo $10 kapasi sepela oyo yozwi wana nde ya yo soki obandi koappuye tala nano aza mpena na mbongo ebele ye apesi ya de bayor $4000 bongo nga apesi ngai 3000 francs oyebi ntina ye asali ndenge wana te oyebi te joie oyo bapesi yo nde ya yo yango wana kumisaka ka nzambe yango wana mpona koumela na mokili tosa bakolo yeba nzambe banga bamama ya baninga lokolo bangaka mama na yo soko moni mwana komi koloba mama moninga loba na ye bakomi kotia yo misapi okoumela te mpe koavie olingi okoma lokola moninga oyebi ndenge azwaki te yo okomona yo moko 28 ans biso toyebaka ntango ya kala soko okomi na ba 90 ans ba 100 ans nde olingi okende mais lelo oyo omona mwana bani kaka sikoyo 24 ans ye wana kei donc tokeba na place wana ya Freddy na tuni yo question oyo mama mbali yo quid mother lelo ye na mama mbali yo casquette wana na tuni yo question po lelo na moni 40 ans ya carrière 42 ans légende ya kosakana te légende ya mukiete en tout cas honneur nyonso eza epa na yo ozomona bato na biso na Congo api bakonza mboka bazosala mingi honneur na bato ya libanda bato mingi ya libanda tokokoti na kati ya polémique te mais esalaka ndenge nini ndenge yo moko monaka ke bino bactere ya makasi ya kati ya mboka oyo bozalaka mpenza na place oyo ifale bino bongo bozala te kapasi eza mawa komona moto lokola mbalo sombo komona moto lokola ngalfar komona moto lokola bapepe ya sonambe lokola balokuli baoyo bakei tokotanga bango nano te me baoyo biso tosili ata baoyo bakei tobandaki koloba belikamoyo tobandaki kosibiri kaka yango eza pasi komona banto mosusu bauti na libanda bayebi pasi oyo biso tomona awa te mpo biso tozali banto oyo tosekisi toyebi mosala yango condition nio bazomemela biso baartiste yango ezali malamu te c'est ça moto lokola ngai bona tozanga le mosusu na kamera oza na bana ya banto bamama ya banto okomona na piese awa soso tika ngai karate tokomona bakotala biso epai na yo awa na kapasi TV toza kokende mosika ndeko na ngai ya mwasi na kolongola bana ya bato plus de 28 personnes tokei kote ya Mekao 16 km ya presse na kati ya forêt tozola na zamba na bambula na bacondition na nini obani kosengaka matolo kosenga mosusu akopesa yo keibo abani kotonga yo na pasi me so ezate okei na bana ya bato bakolia nini mosusu okoma kuna misato bakendeki kobelela ngai kuna donc babele okomi kotala na bariske bana ya bato bakotala obemba losomo zoka biso moko tozali na eloko te ezoswa po bazokipe biso te tozokipane te bozopesa banto mosusu bongo biso moko ya bino 42 ans nsima nango soko lelo nazali te boya kotia ngai wana bokomona ngai na kikoso bokomona ngai bato bakopakata mokolo wana na mbula oyo ndenge papa simaro alobaka mokolo ngai na kokende kake ekobete beta oyo yango ekozala kake te ekozala volka ekobima na bandari Quid mother toke nango kitoko olobi awa likambo ya kokola na musala otangi to bakombo ya bamiyaka misusu obo bandara bango musala mais lelo
po mutu azala penza icône ekomi pasi à part bino botelema wana kaka bino nde bozali. En tout cas, ba o bazoya lelo tozo comprendre loko yango te ke muta telema zala ekomi pasi oki koyeba bango bafandi kaka mingi na polémique oyo alobi oyo asali biso azoliseli oyo kuna kei mais musala et puis ba producteur na ndenge bakoma kopona soki apesi mbongo pamba losomo fomba losomo babenga bato ya ye ata batravaillaka bien te il faut azalaka na bato ya ye wana oki koloba théâtre yango ya bino ekokendaka liboso to bino kalokwa bozwaki chance ya kozala wana bozaka wana génération mosusu eza te kapasi ezali mawa komona bana oyo tolingi totikela bango mosala bayebi eloko te eloko bango bayebi kofingana oyo bango théâtre basali ya sika yango wana ya kofingana mpo kapasi ngai na yo toza na likambo eloko nini yango ezangi mabe naluka ndeko na ngai ya mwasi leki na ngai kapasi leki na ngai limbisa ngai nalobaki boye limbisa ngai toboma lisasi oyo eleki lisasi lokola pardon ezali te tika boye ata ozoya na nzela papa ngai namonaka nazoya na nzela papa leki oyo yanga aza mpe meme ata na mbula na ngai te loboko na ngai etuti telefone na ye na loboko ebeti loboko na ye telefone esote ya android ya ser ekwei na kati ya terase tubu na mitala kiki mbali osomo na ngai te po telefone eza ya ngai te nzoto ngai mpe na tuti yango eza ya ngai te na baluki ata na boye te boye ayebaki ngai te amoni mpenza gba ngai loboko na ngai nakotisi na terase nayebisi ya tuka esi edindi nayebi eloko ngai nakoloba na yo lelo te yaya limbisa ngai pardon nasalaki nango te kaka loboko ndenge ezosala marche en arrière ezakokenda ekuba ya kokuba eza bambata kuba eke kobeta telefone ya bato ezali na valeur ya ba 1700 wana nde nalikaki nakende kosimisa buku ya lopango vraiment po ofutaka ndambo bongo baya kozongisela yo ndenge oyo ngai nabonelaki ye kapasi moi mobali wana telema tete yaya telema ozali ne vie mpenza namoni ozali nano grand frère nano namona boye yaya boye te mamoka mona bato mosusu bazoleka yambali yo te yambali ye moko asutumbuki yo nde yambali bana na bino mosusu ya théâtre baza lolendo lofundu metara yo icône otie loboko so na yebaka ezalaki yonga naza fanatike na yo okolisi biso na mosala na yo opesa nga baéducation ebele na théâtre na yo nalingaki okotisa liboko wana te mepa limbisa ngai ngai nabi te ngai nde moto yo olimbisa ngai mpo ngai nde moto natutaki yo abi te yaya telefone eleki ngai na yo te soki ebongi te eza nango eloko te tobandi bato nyonso biaya merci problème eza te nakokitisa oyo mikitisi mpo nini eza lisasi pardon eza lisasi ate osalaki mabe soki olobi kaka eske abengaki sur la police mais soki yo milakisi ke ngai naza mbala osombo ngai na nani yo lingi oloba nini ka moto ya bato asali nini akwei na mabele akufi mpo yo mbala osombo mbala osombo na leta c'est ça non osali mabe miyebake ngai nasali mabe mais oyo bana oyo bazosala lelo ezali théâtre te na soni kofingana ntango bokendeki kolula mibali kuna banto ya mokili ya banto bazalaka te bino bokomisi likambo bomemi yango na soko komo eloko yango nini mutubi nani mutubi bamemi na mutubi kuna fingana bato oyo bazoyoka bino nana koya kopesa bino conseil boza kopesa bango nde bavi opesi bango bavi bazosepela bino bozobebana bozobimisa basekele na bino bokendeki kosala ya kibula na bino ya kibolone na bino bobimisi yango na miso ya bato ezali lokola ndenge nini kapasi ezali lokola mwasi na mobali bolai na butu mpe mobali abimi na ntongo alobi yankai na oti kobima na ye eske oza normal te c'est ça bano ya lelo eza mwa pasi biso lelo tobandaka televizio ezalaka moko oyo
oyo lelo ekomi bamuntu bina bino ebele mokili mobimba ata otanga te bakomi baye na théâtre baye kobebisela biso mosala toza na ministère na biso mama ministre na biso ya kutire azoyoka ngai toza na ministère na biso basala oyo babengaka epai na biso bangana balobaka babenga ekombela oyebi ekombela ezali lokola nini basala l'essentiellement na kimongo eza ekombela bayeba oyo akoki kozala na groupe oyo azali aregistre na ministère na baye batéâtre ya pamapam bozwi mpo baprésident oyo président na biso tata na yo nani oyo abimisa yo na théâtre ayebi te ntina ya théâtre oye kosalela awa bayebi te eloko aye ne koluka bana ya bato atia ye leur principal akomisa ye mwasi na ye basi mosusu mpe bazoya mpo aya kokwesa be président nsima mpo abimisa ye molumbu ezali mawa mingi yango moni mosala bazosala eza te nani akoleka lelo ngai oyo kabasi tala kabasala kapasi awa nazoloba bozoyoka ngai tala kapasi tala ngai kapasi seigneur kapasi tala ngai batia biso mpenza na kati ya obe na sobese balobi moko aleka bayebi ngai ndenge nazoloba bakokoka te mpo bayebi eloko bakosala te théâtre na bango ezali ya bétise tata na mama biso tozalaka ntango biso tozobima sok loyenge napesi venga dios esika azali na Londres le grand mokerekoro mokereke sengenze viatimbela bambwengi azali na London City na mboko ya biso na mere valavala banani papi mbusu azali na Kinshasa bana bato nazoloba bazoyeba baza na poto batonami bazoze mondango bayebi makambo nazoloba biso toyalaka tata na mama na libota bavandi na ndako bazotala biso baye koseka théâtre ezali koteya masse ozoteya bakonzi biso tokotaka na bandako nyonso ezali pa pape ezali pa ya monseigneur banani chef de l'état ndenge bazali ya baministre partout mais na théâtre ya lelo te toyokaka masolo te bana yamba leo nga natalaka na ngai yamba leo chaque lundi na Congo web mpo okomona okoyoka bétise ngai moko bana bakoli mais bana ya lelo te bazoloba bétise sans frein ezali na monoko te tala kapasi kana oyo nayokaka lelo omoi navani boye nayoki lokola gorgi eye awa na colonne ngai mokili oyo kapasi na ngai théâtre ezali te soko lelo biso tozali te eza mbao oyo balobi na français très isolant nayokosa yo te queen bato basunga biso afa tokonti yaya lokota pata tosobora wana babe eya mpe ndenge moko yana banela lisusu eza nini lokota pata tosobora oyo basungaka biso oyo ya mikoro oyo nalobi nzoka batalaka biso kapasité bi bazotala biso mibale tina bavietnam bana ya inde nyonso bazali mobilize mpo na 42 ans na ngai balobi tokobengaka pasi bakobukana te bakotinda likambo na bango mpona fete ezala réussite total bana ya inde napesi bango mbote kuna epai ya bienveni dola mokuba mobali ya mama lorene dianzenza nalingako nde mpo bwakaka couple bango ngai nazalaka makambo ya couple na bandeli yango lisusu napesi mbote na bienveni dola mokuba mobali ya lorene dianzenza mokuba na bana na bango winner mokuba epuis na grâce mokuba napesi bango mbote mpe bapetit frère propre oyo bazalaka na dola mokuba na bienveni napesi mbote na chimsi mpiana mpe na jacques poati bango nyonso na mboka inde napesi bino mbote nzambe apambola bino esika bozali boyeba kaka ndenge ezalaka epuis nabosani te na belle-sœur na bango belle-sœur ya bienveni dola titina keti aza mikolo na indi mayombolo ya titina keti mayombolo napesi yo mbote esika ozali bon journée na kati ya inde tokomonana na yo epuis na panama soko nalobi komona yo te en tout cas kota veye kota maboneri oyeba mpe kosololaka ngai ndenge omonaka ngai nasengaka moto eloko te mais yo moko oyeba ke Queen Madera asalaki boye asali napesi mpenza mbote mingi na ye mei
ya Théo Zambrota oyo aliaka dollar butu na ntongo ezali asuti yango kuna di pia abwaki yango kuna ya Théo Zambrota et puis na bosani te ya Dédé Mopassa mot de passe na pesi yo bambote et puis na bosani te na kati ya Paris Augustin Nganda mwana ya Brazzaville mwana Brazzaville mais donc c'est pas bien ya yo kolitsaki biso na mosala oyo na mboka ya Sassou wana na mboka nani ya Sassou mobali ya bato ya Maman Antoinette oyebi ke na sutumuki pour maman qui cosse à Robien. Alors on a pas si mbote na diamant longo na Paris et puis na bosanité Ogimbula leki na ngai moko Ogimbula na pesi mbote et puis petite sœur na ngai Bobette na Potokuna et puis Destino Bilele dit et la na pesi mbote na Paris et puis na bosanité Herbise Tata Malongi na ba maman Malongi nyoso na poto na pesi bino mbote bozala na bolingo bokosa mibali na binote mibali pe bakosa te mibali bokene kosoa na ba téléphone na toilette te bosoro resika moko po bozali ba mama Malongi na ba tata Malongi Herbis et puis na bosanité Andiris moninga ya Rivenkono Mojalisi na pesi bino bambote sika bozali et puis Bisou Biongo na pesi yo bambote tosuka nano wana bongo tokoyebela bolenga te tokoya ya fadi olobeli makambo ya mabala awa mama tantine moko auti kufa awa mbali ya betie bibotu kaka na poto kuna auti kokata motema makambo oyo ya pardon oyo elobi mingi surtout na ba couple pardon ezate mwana mwasi ate jeune en tout cas na yebite sokoki oloba nini na likambo etali mabala ba mama na biso tango tozala bazaki na mabala na batata na biso okomona mama soko papa ngangi mama aza elongo benase papa za koloba koti na français akoti na monoko ya mboka mama aza elongo beza kaka nase ezali te azobanga papa botosi na moto oyo alatisi yo pete c'est ça lelo bampete oyo tokolataka ya solo tika baloba babi ezali bibende mpo bayebi ntina na yango te kapasi bamama na biso babananaki te balataki bapetepete babandaki kopesa bango ezali bakonga konga ezali nini ezali ivoire biso bamama na biso babali bango na baivoire bamino ya nzoku na village azotosa tata me basi ya lelo c'est très isolant okomona mwasi na telemi boye mwasi azoloba na mobali nga na kanisa azoloba na ndeko na mobali eloko te okosala nga eloko te tala oyo sia yo nani eloko nini na nini yango sombela nga na nini oyebi bango mpenza bon nga na tuni nani wana o mwasi na ye mobali atelemi nga na obeta nani kinobeta mama na yo beta tata oyo basi nini bakobanga na bokilo te moto ya boteli yo mobali abanga bango kutu te etali atanye te mbanda na bango wana wana situ mama ya mobali ne mbanda na ye pena ya mbanda yango na ba mama yango pe balingaka bango pe te mais biso ba mama na biso balingaki basi balingaka basi na biso pour respect liboso ya makasi okomona mobali azofinga mwasi na ye mwasi azopesa ye mwa respect po oya mwa respect baza mingi te kwa bino po oya bino na mosala na bino bantu ya maboma baza ebele oyo babangaka na bango mibali te bamona mobali pe atali boye mwasi mpona baka ebemba mama na onya mama bino ndumba ya bayaketa utomela ba ye mpe ameri bangi na ye aye kofinga bafingani bango na couple nini ekwana ezali couple lisu te ekomi kupolo ekomi kupolo coupe nayebisi yo ekosima te parce que mais or que mobali azali konganga soko yo omonaki osali mabe loba papa bana oza papa na ngai pardon limbisa ngai nasali mabe yebisa ngai mobali yango ata loba mona tableau noir te soki amonaka tableau noir mama bana na ngai lobi na ngai mais alobaka na ngangi ngai moko nakomoyoka mawa na soni ekomobuka ngai makolo omona kaka ntango nakokɔta na chambre nalali na ngai nayoka kaka na 4 heures papa bana alamusi ngai papa nayebi nasalaki mabe bana bakoli ogangaka te mpenga ngai na chambre lobela ngai nazalaka mwasi na yo aofingaki ngai siko boyanga kasi na ntongo c'est ça telemi yango mokoso
ngai nayoka soni te nayoki soni nabukani nayebisi ngai mpe nazongisi na bilimbisa ngai est-ce que bakoyoka lisusu jamais bakoyoka lisusu te c'est ça libala yango nomona couple ezali koume mais oyo lelo bato babalani 4 mois lobi 1 mois ah très bien bongisi 1 mois une semaine te 1 mois 1 mois yango wana eloko te parce que bobalani na kibotembe po kapasi abalaki nga mpe nivo na bamona nalata ebende nzoka eza ebende ya pama oyo ye kolatisa lisapi ya banto emona page sikoyo boza na maturité te sikoyo bobalanaki nini boyebi kosenga na pardon te sikoyo eloko ntina na bino eza nini mpo bana bazokola na kati ya ndako bazomona maturité na bino mwana mwasi azokola mama bandaka kobanga papa te papa na osala nini nga mpe nakokende na nini wana epa mobali okosakana omona na kati ya bare mobali azotalaka mwasi azotalaka mibali yo ovai na mobali na yo yo ozotalaka mibali ya bato misuka boyekende me ovai na mobali nayebi te soko ovai na le champignon ngai nayebi te mobali mpe atali boye yo kasi olokwa makango nzoka te mobali na ye boni boyeko nini yango mpe boyeko ozotalaka boningo eloko ninango nini yango mpe na baye mpe mobali mpe na maîtrise wana te soni ya bato na kati ya bar mwasi na mabele makolo likolo zipi kotoyo nzoka alati na ye kaleso te bato nyonso bonane ngana siko biso bato toyebi nzambe nayoki soni nga bisika boye nakomaka te nayoki soni bana mike bazana babar bamoni motakala ya mwasi na yo po ozangi maîtrise malgré asali mabe mais yo mobali milakisa ki mobali na yo sila ye na ndako c'est ça obete kobimaka na ye lisusu te yango monaka basi mibali lelo balingaka su kobimaka na basi bakende na bango na bafeti eza te bazwa ba deuxième vitesse deuxième vitesse ata babuni na bango etai na bango ye te mais oyo ya ndako bamoni molumu na ye siko oyebisa ngai ntina na ye eza lisusu nini c'est ça. Merci ya Freddy. Slogan oh ekoma ke na fandeli bana to bana bazalaka ya mama yoko loba nini loko wana ba mama babimisa pe bangindisa na mokili oyo bana bazalaka ya mama na fandeli bana maloba wana ko loba ngoni atake parent bana bazalaka ya nini mama atuka ye moko mutamijaki zemi amizaki zemi bana bazalaka ya mama kaka ya mama tata te zera nano nani bani okoma bana bazalaka ya mama oui bazalaka ya mama parce que mama nde moto ayebaka kolo bana okay obone sika na kena yo po mama nda yebi mwana oyo azaya nani azaya mbali yo me apesa yango adeba yango barobaka mwana azalaka ya mama okay mais eza mawa mingi eza kitoko te mwana mwasi moko karate awa bazoswana na mobali azosilika na ye mpo matanga eleki ye memi matanga ya banto ya kamaradi ne moko akufeli moto na kitambo bayebani te olameni mobali na yo te bilamba ya mobali ezali sali te kaleso ya mibali supetima na ye ezali sali te nini osali yango te mais oke matanga uniforme botinelanga couleur uniforme botinelanga couleur tala ebela ba uniforme na male ya bamatanga ya bato azotanga pe oyo kasi oyo liwa nani akufaka te oyo ya poro te oyo ya kingandi mobala yako tuna ye ngambo nini yango ko eza nini yango na bano lemba na nga pe so tali baninga pe ndenge bayaki na mibali na mokutu ngaku na zatale loko te na soni olingo yibisa mobali oyo ya moke ekoki te olingo yibisa mobali yango moni mibali mosusu bakenda kosimba nkisi nzoka na famille na bango basimbaka kisi te akati bilamba komi liboma likolo ya basi ya lokoso basi ya ndenge wana babengaka bango basi ya nini ya lokoso basi ebele misala na bango matanga respect eza te na ndako akobanga mobali te eloko te atosala makambo na ndenge na ye donc c'est ça yango lokota mpata tosobora
Nana Fari Poupa, Lokota Pata to Sobora. Anniversaire des Alagi. Na yeba kita yeb sakinga ite. Joyeux anniversaire petite sœur propre. Moi c'est à Mongo di. Yada moi c'est à biso ba Mongo moi c'est na biso. Lokota Pata to Sobora. Yango wana kri yango wana. Na pesi mbote susu to baneli bolenga te na pesi mbote na mama bibishi na Paris na pesi yo mambote et puis mona nanga mako ya mwasi de douce bolia na pesi yo bambote sika bozali marge yo na mobile na yo bo salinga ipota de douce bo salinga yo na mobile na bo salinga boye na lokuta na yebite soko na mera lokuta na nkopo pona nengo yo lo salinga mais na bikisa bon na bikisa bon de douce bolia yo na mobile na yo bodaka bana na ngai mais paso bo nyokoli ngai ko na lokuta na yebite soko na mera na ngo mai mais na pesi bino ka kambot et puis na bosanité prophète Tito Bolia soyez bienvenue na Kisasa na pesi yo bima toujours en avant et puis ya Omer Bolia motema ya mama Lili Bolia na pesi bino bambote sika ozali et puis to les États-Unis na 001 na grand monde na pesi bote penda epa ya excellent na pesi bote pa ya nani epa Nickel Biongo na kati ya Californie na pesi bino bambote na bombo fifi esika azali kuna bombo fifi ana na pesi yo bambote esika ozali ya bombo fifi et puis na kena États-Unis na pesi mbote na Seed Boy patron de patron Seed Boy na kati ya Kamena Sud Africa na pesi yo bambote ya excellent Laura Saidi Pepe nga na benga kaye Pepe na pesi yo bambote et puis na bosanité coach Ibenge na Maroc merci na Mosara Kitoko do Sara akoma na Maroc na équipe ya Renaissance azakuna Mosara Kitoko na bosanité coach Otis Ngoma tokeneki kotika ye atika pe mukana na ya lobifo maro ya akoche pe na tokeneki kotika ye ba bonne chance sika bazali totara mikana toyeba nani azosala Mosara malamu et puis na bosanité Roger Mafuta RMM Kolo Yoji na kati ya Bruxelles Ansiluzolo na pesi yo mbote na Bruxelles Maître Chamon na Suisse na pesi yo bambote na pesi Thierry Sandala le grand coach na Switzerland et puis na bosanité Ribembula merci Ribembula mon fils na moni cadeau tikina tindera kinga epa ya papa Mbula Ogi merci nzambe abandula yo et puis tous pepele ya mbetolo motema ya mama Emiline Nzemba na pesi bino bambote sika bozali nzambe apakisela bino to kolanda ba mozu Silvio Wechi na Londres na pesi yo bambote oyo bazwi na note nzambe apamula bino oyo bazwi te boko na koyiko bosa na pe na dai moto na da moto et puis na bosa nte de Londres balobaki de Londres akufi balobaki de Londres akufi tata nzoka ne tata mako ya libandi azaka kuna yena kosela ki yema kamo tata mako ya libani alors bana ya poto na lola to comme donc il suka Queen Mother programme ya mouvement ils ndenge nini puis bato nyso on va soutenir pour 42 ans ya anniversaire programme toujours lo bakaka to ko sala kaka ke ka ndenge to lo baki kapesi na biso ya nyoso désormais to banda koleke pa ya kapasi ay pa na ye mokili momba bolbe olela ke mingi ya ma toujours papa gérer à lobaji même piano lobi toujours na lola donc to banda kotala kakaka et pas kapasi botala ba pièce na bino bomo na mosala bokomona bêtise te bokozala pena kotala na bana na mama bovani même bovani na bokilo na yo okotala ba pièce kitoko okoyoka ya mbali otazola kisabanto makamu ya nini nzambe abakisela bino mosala ezali chaque fois oyo balingi mosala baya tozaka na kini malebo na en face ya lycée Kabambare wana en diagonale na Papa Sola tozaka chaque mercredi vendredi de 10h à 14h30 et puis pas ya Eric Nderi donc tozaka na biso wana oyo balingi mosala baya tokoyamba bango biso to foot saka mbongo te oya ko jwa mosala vraiment merci Queen Mother to sepeli vraiment pese la biso ma me jembo te passe mais jengola mais motema ya Freddy talaka ba fufu boye moi bras po ba fufu ya me jeso sa pe mosala et puis Exaucé Mbalio na mikili voilà bambote ya trop merci ba onyo so balandi biso numéro ya Queen Mother ezala na bobenga e na sentir pena ke bobenga ki
komela ina sentir pena ke ba code kotaki pour ça la bien vraiment tala rampaka aya kana capage télévision ba tu ya capage télévision faut soutenir rampaka ezate ke obo soutenir te to soutenir rampaka pour à se déplacer aya raboy et ça vraiment bien. Merci d'avoir balandi biso beau partager beau aimer soki binoté biso peto ozalate. À la prochaine. Bye. Nalola. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. On le dit comme une peau. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le mobile de pain. Peau. Il n'y a pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah, des solutions. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Docteur Brice. Martina. Papa des semaines. Il connaît le poisson. Le poisson lui connaît. Docteur Brice, Martina, papa de semaines, il connaît le poisson lui connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poswe koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo epa ba mama fode te ba papa ba bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines na pamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin ba sala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi bono na ya ngolo botala ndenge ya sala kabato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Njule Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Kimaki Kakasi Sabidimbu ya ba docteur. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires.
Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.